atteindre objectif te fallait bakwe yati na institution ezali fallait du peuple mais bakomite mais nazoyebisa balikre ya lamuka bacommunicateur na bino bango nde badémoraliser population sur terrain kobanda na Steve Kivwata na Prince de Penge ba message na bango balobaki ke tozosala marche mpona korécupérer pouvoir na biso oyo idps ayibaki omoni ke badémoraliser population or ezalaki continuité ya marche mpona kotelemela Ronsal Malonda mais na bamessage na bango balekisi na batelevizio ke bazosala marche mpona korécupérer pouvoir oyo idps ayibaki. C'est dommage. Mais yango wana bato bakoti mingi te mpo bolobi ke non bayibaki pouvoir e na banzembo bayembi a parti ya Tchango ke l'UDPS asalaki libala na ndoki nde tokoboma libala wana omoni bamessage bazalaki nango moyen mpenza population accompagne bango na terrain eza te mais félicitations na courage oyo bazwi ya koaccompagne biso mais bayebake l'UDPS c'est un grand parti politique 37 ans de lutte, il y a la démocratie au sein de l'UDPS par rapport à ma parti politique na Baron Moussous. Entre 37 ans de lutte, 38 ans de pouvoir. Par rapport à ma parti na Bango, ils allaient qui mouvement rebelle et comme politico-militaire. Mais bah continuer côté ya ba le communicateur il y a bien. Bah Steve qui voit na presse penge. Batikande ba bilobela o balobi tala résultat na terrain biso vraiment to regretter parce que toza vraiment bana mboka na Congo na biso mais suite ya ba déclaration na bango population bendani sima tala bango bakosuka wapi voilà on a lingaki na loba pona bandeko na biso ya lamuka na koyebisa yo presse penge omoni ke omemi ba militant na bino ya lamuka na ba erreur il fallait pas marche ba préparer yango ezala na objectif na yango bino bozaki na deux langages côté boloba ke non boye ko soutenir pona Ronsama Malonda akite côté mosusu bozo déclarer pouvoir na bino bayibaki omoni ke biloko mibale yango epesi bino mokulu nde conséquence nango yango oyo reba koma tina point de chute bakomite mais bo se préparer mbala nsima bo bongisa maloba na bino ya koannonsaka na presse po congolais alandaka bino na badéclaration na bino nyonso langage na bino ezalaki ya mabe nde yango moni et démoraliser population voilà na remercier balandi o balandaka la news mbote na bino et bye bye. Malheureusement tomoni vraiment impact na ngoti parce que lobi nalandaki secrétaire ya SID alobi eza marche ya peuple la marche à peuple les autres revendiquer droit nango na sepelaki na koloba na wana mais na ba coin oyo to salaki parce que na bangingiri kuna to monaki bandeko balingaki ba marcher mais ben insulte ezali na monoko na monaki nani député oyo nani Edi Yele mobilisation basalaki na MLC na monaki nani oya lingwa la nani Mukebai. Non, c'est vraiment regrettable. Comme on a Mukeba et ya mbangu, mais il faut organiser. Marche temps besoin ça là, on s'est avec objectif mon koboye, beaucoup na point de chute. Ça ba luinge tene ti bakulu na ti. Mais na mona ki bilo baza sala na ko finga ndi ba bwakela ba gaz. Ba côté wana kuna. Est-ce que là ka na prince Kasavu ba uti ba côté ba bumbu parce que na prince Kasavu. Mais tine na Kasavu boye na tamboli ba mi penser à parler du peuple na moni vraiment il est uti. Tout ça c'est là-bas baza uta ba côté Tchango na nani Jean-Pierre Bemba Igwe. Mais tout monde impact na ngoti. Na et là on a aussi na bango le marche ba organiser kango. Ba organiser na ba point nini to bandela na point nini to ko sukela. Mais ça qui un peu moins boulou yeki.
hein ezalaki un peu moins boulot que mais eloko tokosenga kofinga eza nango solution ti objectif ya marche wana eza nini neti oyo biso idps ntango tosalaki yango ezali mpona kotelemela nani candidature ya Rosar Malonda na les 3 lois ya Mina Kusakata tosalaki ti point de chute tokendaki na palais du peuple oyebi ke palais du peuple eza inviolable tosukelaki esika bapolisier balobaki tosukela na triomphal entre robot ya Willery ya Sosa mais jusque là tokomi déjà 15 heures déjà tomoni eloko te on les souhaite vraiment basalango parce que c'est un peuple congolais la muka baza ennemi te mais baza ba congolais ba komati na point de chute maintenant tokomi ba 15 heures boye on souhaite que bao bazana na chango ba forcer vraiment ba komati kuna batika memo na bango ba kotika memo na bango ekozala bien makasi. Et merci ndeko les journalistes et zaki malamu tant que la muka pe azo emboîter le pas na simaï de pes pona ko kende ko telemela pe likambo etali Rosar Malonda. Alors IDPS comme d'habitude depuis toujours c'est un parti politique où est très avisé et monaka musika depuis 2006 vous vous souviendrez ils ont toujours IDPS qui déjà. Alors histoire est que non même la muka attaque balelaka bazalaka un pied dedans un pied dehors bango pe bakota ki na système pona koya ko boya pe Rosar Malonda. Donc pona yango to tombel bango bonne chance bango pe ba réussir parce qu'on est déjà 15 heures passées n'a pas d'informations à par-ci par là mais je crois que bango pe ba ko sala quelque chose. Merci. Azoko telematango nyonso ko barre bango nzela. Soki ndongo tunu mutuna moni lelo ndenge ezalaki jeudi te faut mona polémique exacte mais IDPS ezali partout et vanda makasi au peuple les autres sa confiance yango non peuple moni azo soutenir IDPS na pouvoir peu comme l'opposition ngo moni que j'ai dit l'équipe na plaire à makasi au peuple bimaki to po ba nyoka ba bomake na nzeta liboso so beti nyoka pa nde nyoka kufaka o baka ko baksa wana ezala kaka bani nyoka là déjà azali déjà kokufa nde ba marché salami lelo peuple lelo atelemaki na nzela la muka mais mon ndenge pesi mais peuple ça salaki alobaki déjà manifestaki makasi le jeudi na par les billets ya UDPS oyo peuple a tie confiance a pesi confiance na in azala gardien ya mboko yo a pesa bango o bazai kozela na nzela pouvoir peuple kengela mibeko ya mboka na nzela IDPS kengela mibeko ya mboka peuple za sima na bango po dégapage ça na mokolo moko te mais toza na victoire awa tokomi 15 heures ata eloko moko na victoire awa toyoki te. C'est en ville où il y a les institutions, c'est là où le point de chute il y a marche. Mais toza na victoire awa tout le monde est dans le côté mais comme biso toza un peu enfermé peut-être que les cas sous jour mususu poto pesa vraiment point de vue objectif pour la marche wana. Eloko nyonso oyo tosalaka na se ya moyo ezalaka na objectif bien précis. Biso IDPS tango tobimaki pona ko dénoncer manière na procédure oyo Malonda akomi to akokoma mokonzi ya seni. Mais lelo to toyokaki ke bandeko alamuka pe bakomeka. Ngai nazali wana pona ko créer polémique entre biso na lamuka te. Soki babimaki na objectif lokola biso tant mieux. Mais curieusement tomoni bandeko babimi bien que impact ezate baza kofinga nde mokonzi na biso wana ekomi likambo mosusu mais pona ko éviter koloba na lolenge ya ba barbare donc ba comparaka mai na fufu te mai ekotikala mai fufu ekotikala fufu donc oyo biso tosalaki ezalaki eloko moko oyo tosalaki pona mboka me bango bazosala pona kofinga kochola
kosala de n'importe quoi. Mais nase en dessous des cartes toyebi bien ke baza koluka eloko mosusu. Problème na bango ezali nde dialogue, mais tokosolola nini eloba jibe. Mais tu remarqué qu'avant, tu vas qu'il y ait des PC, 3 000, après, on a mis pas et quand tu dis qu'il y a des PC, ça va bon, ndeko esengeli oyebake baparti ebele oyo eza na lamuka eza baparti malete soki bati kanyaka te bato bakokobima te, mais malgré batiaki kanyaka biso ti sikoyo il est 15 heures moins depuis 10 heures ti sikoyo bakomi nano na point de chute te, c'est que eloko ya te. Donc ndeko tobenda na biso mindondo te. Donc IDPS ezaki maki kaka soki IDPS asali likambo yeba bien ke zande likambo. Donc pour kokana na IDPS il faut sala nano expérience à 38 ans. Donc 38 ans d'expérience ezali déjà quelque chose de grandiose. Donc tozo comprendre bango bazana no bana bazana bango bana. Donc ezali bon, ezali continuité à peuple toujours, continuité à marcher les kaki, la muka pe bande konabiso à la muka, nos amis de la muka, ba monaki ke bazwa basa la pe marche o donc neti continuité nango. C'est bien, mais tozali eloko tozali ka ko regretter na marche wana, ba komi ko finga o ezali président de la République. On les a respecté, ils ont manqué respect na président de la République. Problème est-ce que bazaki na likamna président de la République ko lobana lobby eza ba marche landani c'est bien. Est-ce que bango basali on peut na ronsar malonda ou basali contre le président de la République? Donc ngai na moni selonga basali on contre le président de la République. Le président de la République a un problème na bango te, finga président de la République. Donc baza batimo baza ba impoli. Baza ba impoli pour nani yango nani. Le discours que désormais la RDC doit tourner doit tourner sa vision vers le développement. Le développement et l'implication de tous les Congolais et que nous espérons que la Mouka peut côté na kati ya vision wana a minimiser babiloko na ba hypocrisie o yaza na yango na kati ya ba mitema na wana ba en wana toza lisusu na ta wana te ya nini ya nini récupération ya pouvoir vérité des urnes to uti kolanda biso nyonso conférence de presse ya Ndeko Martin Fayulu parce que c'est de lui nde azalaki na kati ya eloko wana, mais il a pris conscience. Il y a que désormais, il ne veut plus appartenir dans le passé, il veut maintenant appartenir dans le futur, dans l'avenir. Dans l'avenir égal, il vise aussi organiser voir aussi comment les élections et quoi ça malin pour qu'il n'y ait pas quota. C'est qui est son droit. Alors, il a aussi le droit de dénoncer lorsque quelque chose ne marche pas. Nakati ya makambo etali seni. Mais il ne faut pas dénoncer par la haine. Il ne faut pas dénoncer en envoyant les gens dans le tribalisme. Donc, et l'autre, on a dit que le yango tina suka. Nalandi qui voit lobby qui va pour récupérer le pouvoir. Je pense qu'ici, il faut pas interpeller et présidium, il y a la Mouka. Il faut pas convoquer Batouana Mibale, Prince Epenge et puis Steve Kimvwata, va attendre bango si y a moyen de sanctionner bango. Ce qui est l'eau. Nini ngwasuma ezalite neloko na bango parce que ngwasuma ezate échec total parce que l'IDPS est habitué à faire face même devant les armes. Tomoni yangote, je crois pas que bakomi ata na première ba comité, c'est pour dire que neza polémique c'est une réalité. Tomoni yangote quelque part les peuples qui étaient engagés par l'IDPS à moins que nos bateaux balimba même biso na vision oyo biso toza na yangote alors que bako sabiso ke batozo kende poto kende ko lobela likambu ya malonda. Ils ont compris, la majorité baboy na bango ko participer, minorité oyo ba comprendre il y a certains cadres de la Mukate nde ba kei, ils ont subi ce qu'ils ont subi, mais prochainement ba tirer conséquences et puis ba bandeni ya ko planifier ba longola ba enwana ba mona même que non même quelques combattants IDPS so bango ba changer vision ba bando soutenir pe ba nina bango parce que nous aurons comprendre que non to bani maintenant kota la même vision, mais pour le moment tota bango en distance nous constatons que ils sont encore hypocrites vis-à-vis ya biso. D'abord peuple, quand je parle peuple je parle l'IDPS parce que l'IDPS c'est le parti du peuple olingo lingate réflexe. Il y a revendication lelo na République démocratique du Congo moto ya pesa yango
c'est l'UDPS. Et je crois que ce que j'avais à dire sur ça, c'est ça. Merci beaucoup, Ndeko.